Oui, bonjour, chers téléspectateurs, bonjour, chers internautes. Et c'est moi qui vous a vraiment épelé pour l'émission La Bino Bolinga. Alors, tout qui est la présentatrice de Irène, tout ça, le Zando. Tout ça, le Zando, TV la radio, tout le monde s'habille dans Nini, Maramoto le Karazan. Alors, les autres, tout ça, les mercredi, les 20. Pour le Oyo, Jatini Ngobila. À la caractère, pas question de vendeur la zone. Suite à Nini, on a des salité, il faut pas est-ce que la faute est à vendeur? La faute est à vendeuse? Tout ça, faute est à l'administration, et ça, même les talibans, va vendre ma faute à ticket là-bas. Donc, vous voyez, ensemble, il faut que ça aille. Et puis, tout le monde s'est mis dans le qui avant, à 5 mois, à 9 avant, et bon, on a fait un mini, bah, nous sommes à réaliser qui, bah, réaliser qui, à notre déjà, qui n'a pas été, et ça, vraiment, c'est un pour la bombe, qui message, vraiment, n'a pas ma casse pour ma camarade, et ça, il va vendre. Alors, les lopes pour subir l'île, et ça, est-ce que, bah, tout misando, bah, kangisando, voilà, merci. Ah, tout ça, marché central. On a un journaliste qui a un problème de marché central. Tout le monde a dit Zandu. Zandu, minute oyo, il y a un syndicat. Syndicat, il y a un musala, il y a un leader. Et là, il y leader Azala. Il y a un Zandu, administration, ils ont travaillé. L'administrateur a un musala. L'administrateur a un musala, il y a une recette. Il y a un Zandu. Il y a un Kabula, il y a un Fulu, il y a une société, il y a un compte de l'État. Na minute oyo, tu vois les gars aboyer, so il est là pour le monde biso ya zan, biso ya mususu wa, tu as un message, tu as un mécanicien tu as un technicien pété, tu as un côté à la zan, ce que tu as au wap. Ni mon consumateur galo ba emploi mo ka sel biso boye que ba yaya, bon ça la boulot ah ben bon team la terre sur la journée 10 000 francs salaire exacté. Biso biga à la zandu na bana biso na famille na so to biga à la zandu. Ya zo sena ba konza mboka, ba tela so likam oyo. Sur les propriétés, tu as propriété. Propre, ça bien pour la moutou. Tu as propriété. Basa la so musala, na nenge sengel basa na mawana biso ya bana mboka. Pour te donner les siga muso au lukate. Ndela blaza eza okangama. Biso siko to luka. Ah on a kacha mboka na biso Congo RDC. To ko luka wapi? To ka bandundu, to sa fufu. Ubeto ko sa makala, to koka. Atuka ba konza mboka. Boso zo solution oyo. To za en charge. Dans la charge, tu as un mboka oyo. Tu as un super muninga teke boye munamuza comme un kwe na affaire na ye. Bosunga biso musala mino eke malam bozo nseso administration ezonga. Administration ezongi musala etambula malam. To yeba recette oyo kotaka na zandu. Pour administration ngeza et travailler na patente, et travailler na fiche, na wa ticket ya mesa, na ticket l'état to futaka yango. Na salubrité to futaka yango. Ba luka esika salubrité et bon kene baboka yango parce que toi na kacha zandu biso lukaka awa o mabele na biso MP retire la biso awa bosunga biso bosa musala dans le calme biso beto ça pe malamu. D'abord premièrement to futaka na 300 depuis to zonga ba déconfiné to futaka mbongo ya salubrité siko salite ye comment mutaso futa mbongo na ye pona salubrité siko salite ye ndeni po to futaka mbongo bato nyonso bazana ba mesa to futaka mbongo ya salubrité chaque jour 300 francs. Ce que salite ou tu as au moment que biso do bimisa mbongo. Lobi la landa que administrateur azanda lobi que zandu na recette ya journée et ça la à peu près 500 millions de francs congolais. Ce que tozo comme la salite ndengeni 500 millions ce que ba bi ba débousser ah mais comme propriété. To lali to la muki na tongo ayesa la locataire papa le panga ya bima. Ce que to ke wapi. To bima na biso bien si ce que to ke wapi kasi. To ke wapi. Ba famille plus de 20 000 familles na zandu ah on est abetalo kwa kisasa mo bon zandu ya lo kwa kisasa mo bimba siko lelo kaka boye to lamuki na tongo obo kene botoke wapi
ngobela ntango awutaki nyumba akutaki biso na zandu biso tobotama tokuta zandu ekotikala kaka zandu bakoki kokanga yango te mpo na Shoprite to quelque chose non eza mpo na peuple congolais biso to ba peuple congolais nga pesa biso banere atongi bawenzi pele po batia biloko nini ngana ngina tuna kaka peut-être azotungisa biso peut-être za zandu batikilaka pa tatana na mama na ye balakisa biso ta testament o bapara lokola bakufa batikilaka zandu eza ye so alakisi biso topesi zandu tokela biso te po eza biso te biso eza biso atika biso kimia ye mpe ndenge ye asala mosala na ye ya politiki oyo batindelaki ye ya ye koma kaka zandu matadiki bala sikoyo ye alakisa biso wenzi mpo wenzi akabindi ana eza ekole eza wenzi te eza ekole eza wenzi te wenzi akabamba wana tongeli wapi oyo abengisaki biso oyo wenzi akabindi akalembele mpe atie bato wana atie banani atie biso te eza lokola abwaki bana na balabala gouverneur soki mokonzi papa malamu abatelaka bana me ye azobwaka bana azala motema munene azala motema ya bopapa asalaki bopapa na ye awa zandu mubutu mutasala kango ye pasala ya ye wenza malunga soki bakotia biloko na bango bazana ko bezwe soki na kipolitiki na bango bazoluka biso makambo biso za ba innocent lokola baleki bamanga na bango ngai baliango bango na bango biso toza ba innocent tika biso kimia donc nenga kutila ki biso pona confinement akangi biso na pendant 4 mois mama asala eloko nini pendant 4 mois abebisi biloko ya bato atumbi biloko bato bakufi yaya bato bakufi oyo mpe bakendeki lobi tokendeki kodeklare tokendeki korevandike bato bazoki bomoneki yango te mpo na droit na biso eza eloko na biso bato bazoki mama tokosuka wapi tokomi wapi mboka yango ya biso moko sikoyo tokende wapi bakozwa biso charge mpo kotala mokonzi gouverneur abando bunda na population na ye oyo gouverneur azalaka na population ya komobundisa akomobundisa population c'est pas normal. Moi par exemple na sali plus de 30 ans na zandu eloko kuta malungu eza te yo sikoyo ozolinga olongola biso oyo nyonso bazali babima mpo tokende wapi donc lelo kutu mboka nanu eza na bien te mamoye eza te mpo na bato bana classe baotanga bete mbongo futi ya bana minerva te sikoyo ozongisa biso na bandako mpo tosala nini mpo tokende wapi. En tout cas s'il te plaît soki oyo gouverneur na biso zinga olinga biso tolinga yo soko bandi kobundisa biso en tout cas yo le baike yo oeshuaka te mais population pe aeshuaka te devant oyo ezali kama mboka biso tokobunda po biso na zandu tokozala na zandu tokende pa imoko te zandu eza biso okuta biso na zandu yo koza gouverneur okufiti biso na zandu alors otika biso tozala so okoti na kati ya zandu oyo biso toteka salite eza te na kati ya zandu na libanda ezali fulu eza biso te yo abandonné population na yo gouverneur abandonné biso eza abandonné de ba responsabilité na ye abandonné ba responsabilité na ye c'est vrai obi pousse pour la zandu bongo kuna na libanda so tana ba quartier muso komi su fulu ezali sigida o bando tonga poto boko to za bot na babut azomona ngote pa longolango kaka biso na zandu. En tout cas tosengi na ye tolingi ye ata gouverneur na biso ata papa na biso tolingi ye mingi ye pe alinga biso loka tolinga ye aluka biso to mondo bunda na ye te eza malamu te. Oui, on a beaucoup de vraiment maman ndenge nini bazolela parce que bazofuta ticket to konza tamso problème ticket mais ticket to futa ma normal c'est à dire quoi depuis après confinement son excellence le gouverneur de la ville Gentili Ngobila a boya qui était administration à Zandu ils ont marché sur ndenge elongo bana quitter c'est à dire mitindo na ye moko suite à nini to ebité mais ba vendeur to pe ba vendeur za Zandu ba futa ticket na bango comme il faut bolandi ndenge ni mettre vraiment baleka problème est un problème na bango te to éviter ce problème nini o na sali kampo yo bino mo bozolanda vraiment bande ko solana no mo muke bango bazo futa ticket na bango ndenge longo bani mais to so e battre ko bakanga bango Zandu qu'est-ce qui se passe olali munene maman na ko pesa même les quantités so ye ba kanga ba ko bongisa e bongi bokanga ta 10 comme ça bato il y a 10 jours qui au sangata bato 11 na système kara ya moi ko nyoka maman ta muke tango ba aussi ça. Allez, bazongeli ndambo ya kokanga batu nyoso boye yo mo boye bisa nous nourrir combien de personnes vraiment na quelque na moni awa vient na Rams Tigao vraiment en direct des États-Unis merci vraiment alors tout nous sommes dans le bi yango Gentili et là au mosusu ya ko sala les raté car ko kipe Zando
ndeli kamango papa Verams Liga vraiment merci nous sommes de cœur nabino yango comme tous aux mituna jatini banda so bokonzi to ebité ya kobongisa yo ya kosala bwezo la vraiment te misoka na zando to ebité zando ngo eloko nini batem na sima vraiment to ko découvrir kaka po yango ndeti na to yeli awa to yeba problème nini zo leka po jusque là bakinois tout comprendre tout se battre tina micro na fait tamboli vraiment po to yeba lelo oui na moni sur France ba koti ya lobby boye bazota la ndenge ba embouteillage partout ensuite il y a zando zakara moko est-ce que moi pour ça zando mususu vraiment merci à Florence Kayoko on dirait qu'il y a France hein il y a Florence ne yango likambo penda ndio nazaki na ba idée wana nyo to ça lango popule mo l'année qui sont na émission passée ndenge nini embouteillage zakaki ya kosakana te merci vraiment son excellence hein mais c'est Félix c'est que le président de la République na kosunga ya passer sur soit de moto tala lelo quand même ça va par rapport mais nous sommes pour la nini zando be moko hein moi Jazini du candidat au côté wa malukuna au sala ta moi système maman nini et au sala bien comme ça parce que nous sommes au kempandi boy nous sommes na eza ba idée malam oyo il faut to landa pour servir population na biso hein vraiment biso toujours continuer toujours to zando wana bomoni wana adresse maman pesi biso awa hein direction ils ont même tina même ligne ah la même ligne parce que ta banque parce que ya besoin mbongo imagine bo pesa na mboka tale bela fulu imagine bo pesa siko boye ba ya bi Congo RDC mboka etonda diamant mboka etonda cuivre mboka etonda or mboka ya bakoko batika Congo la belle hein RDC héritage tinati mboka nzamba kitsa bo mengo nyonso metala situation ba pepe na kati siko ba bazo uta ba même ligne bo bazo ya ba bazo uta ba banque ya cher ba ya koleka na bisika boy oh maladie hein ba maman bazo teka pembe bo ça maladie maman mon micro ne peut progresser toujours hein to progresser ki micro to suka ki wana te to kende ki susu moi liboso na kati ba pavillon to tout na pe na kati ba peske ba pe ba teki ils seront peut-être côté na bana ba teka même suku na kati ba teka te o eza kini to pusana na micro na biso bola na ngeni to côté ki na kati ba pavillon to tuna na kati pe ba pavillon sangango pe ezo ki bongo eza ba ndenge ba milengeli ba kimi lo seba wana to be ba lenda ki ba ye sangango to yoki no ajando bakangi boyel boy to kupusa na pe nano boyo ka pe bango vraiment ndenge li bango pe ko s'exprimer et ko sala biso pe malam alors sans plus tarder bola na na lisusu élément au merci on se retrouve juste après. Oui, bonjour papa. Tout le monde est venu à la carte de ça, nous autres, tout ça, ah ouais, puis quoi, c'est ça a passé 11 bar 8. Ah oui, la bonne, ça a passé 11 bar 8. Tout le monde est à aux autres, on a une forme bien. Ah, ils ont des gens de papa, veste, pantalon. Les hommes qui ont mercredi, pas la cabine, qui est au coup, tous les messages au bouca, faire retirer à Zandu. Nous avons eu vraiment que Bozali. Alors, le problème est que Bozali, ni nous avons eu un assiette. Parce que le gouverneur a dit que mais l'obédition au marché qui est papa, le président de la République, pour totaliser pour ça, non. Akoya dengi toya totanda makambo ya zando otana ngo simba o bakanga o salite onini salite za kana zando te salite za partout na Kinshasa même na liboso te de ville salite za wana mai kutu de sombule bete tonda makasi siko ye gouverneur amoni kaka place ya liboso kaka obongisa za marché central tandis que ba salite za partout kini bo pe tonde ya mo kaka na zando. Je pense que on a gagné le bandé à moi mais to sependenge papa biso que non to sala bokipation na biso bongo sima ba kotala makambo. Oui, merci vraiment d'être sur mon message tout pour ça fait pas de réforme bali. Ya tala ni on va na lezi kopesi là. Na éviter olia ne bala na ko ndenge nini ya on délicat. C'est vraiment exactement mingi c'est mingi pour la biso peuple congolais le but pour la biso na nzela to marché qui pour la qualité car pour la fermeture ya marché central. Marché central ezali compagnie monene pour la biso oyo tobikelaka na mabota la biso zotanga ba classe zotanga sape bana et yango saki biso na mingi pe passe na moto maton to waki décision ya gouverneur de la ville azoloba ki pour azokanga marché central d'ici le 20 mokolo yo mercredi to tambola ki nzela to na ki pa ya papa to lobi pa ya papa to sengi na papa ayo ki la biso mao. Après ça, le gouverneur de la ville,
atika marché et fonctionner normal. Il y a lobby à la poste à commencer marché central. Bis to boy to billet. Ceux qui ont la poste à commencer marché central, il y a qu'à bon ça pavillon par pavillon. Ça a été ça marché central et aussi une organisation. So bien les bandes là au coup ta foule. Foule wana et c'est ka ko boka ngo ezalité. Akenda tina ba site nyonso to boka foule ya Zando akanga. A bloquer à intoxiquer tout foule le marché central et boka makuna ke. Dossier n'a pas président de la République, Makambazando yo yemo kasi bango na maboko. Oh ils allaient pouvoir état des droits le peuple d'abord. Ils allaient pouvoir le peuple d'abord. Attends la passe la population. Tout un moment la crise, moment tout 5 mois la crise, il y a coronavirus, tout le monde na bandaku, tout allez confiné. Akanga kizando ça ke lokote. Ata libaya pamba oyo abetaki na Zando te. Au contraire abebisa ki biloko na biso, atumba ki biloko na biso, abebisa ba mesa na biso. Tozongi, to te ba mesa sika, to dépenser. Azo compter toujours comme menacer biso. Mokonza mboka aba Félix yoki la biso mawa. Bana bango ye. Biso to votaki yo, biso to tsaki on esika wana. Dole le pai na yo, yoki la biso mawa. Tala Zando oyo. Zando oyo mokuta tiki la biso yango. Zando oyo yopo ye okuta Zando oyo. Soko za posa ko bongisa Zando yaka pa avion. Et le bito bingisa biso na Zando to kende wapi. Na ba wonda miki wana te, wonzi wana ko contenir biso te. Eza vraiment insuffisant makasi. Ils allaient marché central. Ngobila azo kene libanda azo kene ba cité na ba rumbu commune akin azo ba pousse au matiti 15 000 francs. Bazo ya na butu bazo boka biso libanda. Apekisi fula Zando boka maté. Maloba ko beza ya mwa mokonzi mboka ayo kene biso mo. Zo la pas chef de l'état. Yemoko yemei. Ils ont pouvoir les peuples d'abord, les peuples d'abord. Ayo ka peuple ayo ka biso. Oui, merci vraiment. La bino ne se pose belé. Dès que la mission abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement na katika pesa. Beaucoup de citer chaîne moko bien, chaîne moko kitoko et pesa la bino information vraiment à temps réel. Dès que la semaine de balé tout ça na Zando, vous aurez remarqué tout ça ko bena mwa mukie pona bola ne so vraiment malamu. Tout ça na kati Zando to yaki pona to mo sabino jour en le 20 oyo ngobila no saki kezana ko kangama. Est-ce que vrai kangami ndeti na tout ça awa. Mais tu as vu, on va dire que batu ya Zando, bateki ya Zando, ba vendeuse comme ba vendeur. Nasi bolandi bino mo ba déclaration na bango. Et donc ça la passe makasi na komona gouverneur de la ville, ba peuple na ye, olaza pour ba peuple na ye ya komisu bango na munguna ba peuple na ye. Et on est maloba na ngate me bolandi bino mo ndenge nini ba peuple ni bazo déclarer. Gouverneur ta mutu apesa kama mali na ba peuple. Ce qui ko bongisa ta mabete. Et dans Zando même biso ne tuer ka Zando ko tu vas sentir ba ni ça la paix passe. Mais c'est le point de exemple mon la ligne de voilà mon capacité kiao pour les attendre ça qui sont des moutons après voilà qui y a tiré sur mon boulevard attends kemba qui n'embouteillage mais to sunga wana lubongo en attendant sur des moutons ici là ne bongo basala ce qui est ya solo alinga bongisa alinga kasala bato basangani pour avion na oyo bo bakema mpandi bo finala mais bazo bongisa la bino pour bien la biso moko e be côté aussi là bazongi ti kino zando aussi là. Eh papa Jim commode dans toujours les États-Unis qui te poser question mitunique. Ndeti 5 mois sur 4 mois oyo gobla kanga kizana. Sina yango zakini. Bino mo bolandi ndi ba déclarer. Ba ko kuta tala ba diambe kola bandunde kola matite kola. Mais libanda ra chose ya ko te ba kanisa ndo pona réflexion bazo bongisa. C'est que ça makambu ça na c'est comme makama politique. Oza so makambu ya peuple te. Parce que tu peux comprendre les souhaiter. Ça le kanga 4 mois sur 5 mois musala moko salamate. To la sabi na bilini maman ba lela ba kufa na be mention biloko kenda ba perdre ba cheke ba yiba lelo oyo ba pasali bo zongi na mo ba forme mike jantina ya lisusu likamongo nini stila kate problème ngo za nini na zona la ndata ba maloba bande kolanga soko ke kuna ala ba luku kuna tala bela ba terrain vide o le 24 commune se ya kaka concentration na place ngo mo bana mo buta tika so ibe bana ka savubu histoire mboko pe biso ba mike mususu to yeba kite. Hein? Pourquoi pas ça la Zando mususu? Et tu rappelles comment un gobila. Quand tu es déwana na sepel lango, vous allez payer Zando moko boye, neti en tout cas payer son âme son excellent musée, à ça la rapidement marché de la liberté, ça reste grand général moteur. Mais à je me canisi à mon niveau dans les abats bazo habiter la ngai vraiment, bazo kemba, tout ça vraiment Zando pas se retrouver. Mais ça ka mukie. Yoko moni so simba karaté. Ba Teresa belé kuna. Na ba paja ba maluku kuna paja ba kinkole kuna so ki ukuta bazamba eza no kitivé vanda na ngombo bananja masala banzete bana balona pourquoi pas pêcher tena ko zali kanisa malamu atake gouverneur de la ville a bongisi pe terrain moko ya muni pour kuna betanje zafre ezali je vous dis
asalelo mwa malamu eke babongisi malamu batongi bazando pene ya munene batongi bamagasin me babato na biso na west africain baespatrio oyo baindia banani bakepe bakoboya te comme ça tokoyo batake depuis lukunga changu tout nyonso wana boye ale zando na bango batikali mpanjo kuna initi baya koto oyo comme ça okoto mpe bareflexione na ndenge malamu oyo azolinga nyonso za baide tosungaka mpe tosala mpe boni eza mabe te sikoyo boya kokanga zando kaka boye wiskema boye omoni te ke epesi pasi ezopesa pasi makasi tosala pasi mpo tozokomprendre te eza na eloko mosusu na se to ndenge nini kisasa eza salité partout eza na esika moko te na kisasa eza propre bato bazoteka partout je vous dis bana poto tolakisaka bino bomona ndenge nini na ntina prince wenzela so na place te awa na kisasa misala eza pasi monoso akoma commerçant moto nyonso akoma commerçant lokata eloko ateka asurvivre na famille na ye wenze eza partout babalabala bapotopoto ntina prince président azoleka azomona peneke no capitaine na ye fine eza sali te kisasa la belle toyebaka koma la poubelle liboso ya hotel de ville bolani interview neni bato bazoloba mbula ebeta liboso na libula monene eza wana ezanga kokundama liboso ya biro na ye moko chantini wana amonaka yango te do ye azomonaka zando liboso na wana nobongisi te mais ezofutela seke eza na biloko mosusu na se vraiment ezosala pasi tozokomprendre te na bayeba biso tozoyeba su te ondire eza makambo politique mpo soki mpona bavandere azando bafutaka tike na bango bolandi bafutaka célébrité na bango 300 na zando combien de population eza combien de personnes eza bazawa combien kanisa 300 par tête bokozwa combien par jour esikoyo bakambi na célébrité ntina yango nini mpo baya unikima mpona kolonga basalite okende obwaka epuis tokesu mosika bolandi bino moke ipare gentini aboya mpe bakamio wana ekende obwaka salite apekisa aboya bisika babanda ekende obwaka aboya apekisa akanga alors yebisa ngai seke ye moko ayebi ntina mpo comment se fait-il ça nous esika bazosukutana bazomela mwa jus mwa sachet ezosala bazobwaka basalite il faut automatiquement bakamio ezwa chaque jour eye elokoti basalite ke kobwaka mais jardinier aboya basalite ana ebwakama te bon ebwakama te toza na zando ekomi problème sur bavandere papa jardinier ngobila avec tout le respect que je vous dois zonga na administrateur ya wenze tala administration na yo moko oyo yo moko oyebi ki zokela bango tuna bango soki recette nini bazosala soki ndenge nini bazomarche ekozala malamu kie okikita na bapetit pepe oyo baza basimple débrouillard tozonga sino bashock tala bomonaki bino monde nini bato mosusu bazotémoigne bamesi etikali fili bato na bazala bashock kaka ndenge bayokaki lisolo ya pamba ke jantine ezokanga zando vraiment esali pasi makasi qu'est-ce qui se passe nayebi te ya gouverneur oyo okoma son excellence ezalaka nde ya zando to mpe baaction ya yumbi oza na mposa mpe tomona wana kisasa to eza nini tozokomprendre susu te to gouverneur oyo ya yo ozaleli ezalaka kaka mpo na zando batindako kaka ndenge ozwi bokonzi boye kota na zando to mpe po barimere mosusu toyoka apesaka masolo ya solo to mpenza na bato nde tozoyoka mosusu babimisaki wana ke nani abeda chou bapesaki mpe bacontrat nona abeda chou nde yango tosake bato bavandere basimple vandere basubir conséquence non son excellence je parle en tant que congolaise mpo lipasi oyo ezoza mpe ngai nga mpe eza bandeko na zando nga mpe eza na bafamille na zando komona bato kokanga kozanga esika koteka eza pasi bakokende wapi est ce que son excellence ya kotambola na bandaka bato nyonso bana konourrir mpe ezana na crique président de la république ozoluka ndenge nini afaire sortir mbongo na crique bozobakiseleka makambo union sacré yango oyo oyo bino boyaki na union sacré mpo bosoutenir mokonzi nde boye ya boye toloba te esengo eza te bana poto totika boye so tolobi oyo balobi non ya malamu tobeti maboko ya mabe mpe toloba todenonse boye eza bayebake pepe nde baa na pasi vraimen ezosala pasi makasi boye te tolandeli tomoni ke bavandere baa na problème te eza baproblème oyo ye moko jati ayebi abenga administration ya zando atuna bango so ozomona claire te na mbongo alandela bango mo bayebi ndenge basala makambo na bango so bazolomba yesu bien te alandela bango toyei koyoka meme komopesa bango ba 15 bata barumbu
Ba 15 000, 15 000. Chaque fois que ba salté la bango, ba retourne sur na zando pour atteindre ba bima beke, ba on va se bebe sa zando. Mais to comme wapi. Tout ce qui ne peut wapi. Gouverneur za muto pesa ke sengo pa pepe na ye. Bolani ni ba tolobi. Gouverneur za muto pesa ke sengo tamba te comme gouverneur on est aux na sengo. Que te pesa message pas gouverneur to sungama. Gouverneur comme compensation tu mitema. So wa teka comme jatini bo moteme pazani. Hein? Tout ça les secondaires tout le monde va se gouverneur wazaka na Lubumbashi tout ça va sanga malamu yoka. Asali boy. Toujours kuna toujours basango kuna malwala bakuna toujours basango kuna sala ki pombo arenisa ki sika bone sika boy ba action to yoka raté lokola bino boza bati bokuta bobota mana bino bokuta mbongo ba papa ni bazana ngolo mbongo bokufa na bino ba riche ba na bino bakufa na ba riche nde yango fo nyonga population ba action ezate to la na to la ngato ka ke ta l'action ezaboy ta l'action ezaboy ta la muto sali boy tozo mona te action zakaka apanzi abuki azikisi atumbi yata binongoko ya boito lobate ils sont la passe makasi je parle en tant que congolaise comment voler msanga na baye ba komona moi passe il faut to lobelango o to to lobelango te mo konte ko la ayo bate akoyoka pe bisote na mi koti si en tant que congolaise so les kamozana nzia faut to bonga nenga nzela vraiment on va katika pesa. On a pas dans la zando, bon la ligne ni ba pepe va déclarer et ça la passi ma casse. Ba se be vendre wana, ba se be vendre ba sali nini. Si ke ba zo foot. Tout ba zo foot. Bon ali comme la bango za nini. Si vous avez ma première ba compte à rendre. Beaucoup ta bisende beaucoup ta ka bo sola ne bo sola ka. Et ba petit pepe ba sali nini. Pourquoi est-ce que chaque fois ka kamunye soka ba tumba, ba bouk. Donc banda na son excellence ça beaucoup ça beaucoup dit pas c'est choc beaucoup dit choc tous qui ça va lire comme ka yumbi nzambe moko sunga vraiment to comme na suki mission na biso total ndenge ni makamo ko leka mikolo ko ya to éviter parce que to apprenez qui susu ke le but de raison musu ba para ya zando ba commercer ya zando ba kena tsepa mama Denise ba kena ko bondela mama Denise atake mama ekolo mama ya yambo ya ekolo no senga na été vraiment alembisa mesure oyo asolola na gouvernement alembisa mesure oyo pour ça côté ka pas moyen to yebi que président na biso kaza ba idée bien Congo va aller de l'avant président so merci longo na yo vraiment za mwana ekolo en tout cas za pena mwana ekolo za ndekete mo za nde soso yebi pasi ya mboka na yo ka ya moto moni ta musu lelo ndo moni esalamité mama Denise longo na yo vraiment tolandi bolandi ndenge ni ba pese longonya c'est que ça pour la maman Denise lelo babiki sinon to yebite o elika keleka vraiment na monde to comme la suki émission na biso merci na bayino so bazaki bele pour Rolanda canal CKTV chaîne ya obolinga mingi na la patronne na biso katika pesa na service traiteur ya mokwake service traiteur chief katika pesa ozana anniversaire ozana mariage, on a fête, une collation, donc n'hésitez pas à vous contacter. Numéro est affiché, on a pas écran. Numéro est maman social, on a maman social. Meka au kangama. Donc meka au kangama. C'est-à-dire meka qui n'a yo. Mais ma kamoko dans notre service traité quand tu ça au kangami libela. Au combien mon lobel na biso balamoko. Pour maman social, ma solo chitak. Maman sociale a vendu ça masolo, maman sociale sur la kitoko, et ça na côté masolo mbongo, et ça masolo kolamba. Je vous dis, sur TikTok, et ça na pas présentation il y a ben lubu. Non, mais ça déjà bon appétit dans nos l'été. Au santé d'ailleurs au lait déjà. Pas chauffandise il y a TikTok, il y a tal, il y a bien. Donc je vous dis que c'est la classe. Chief katika pesa traiteur, c'est la classe. En tout cas, merci na bino nyonso na komona bino ebele na koyeba ke vous pouvez cette fidélité. Merci et puis je vous annonce que ton service traiteur katika pesa TV atape na drone na ya kitoko, on a émission, on a clip, on a anniversaire, on a le mot na drone, vraiment on a drone il y a bien il y a propre Phantom 4 dans le mot pena malamu et ça en location, c'est-à-dire to solo la toi bana mboka to solo la
donc les élèves comme moi malamu ya kitoko et ça la paix que l'image est impeccable. Appelez-nous toujours le numéro maman Katika Pesa bon za la décité on sola kitoko bon on doit et servir bino vraiment tu comme appelle ami parce que français tu reçois là bino nan mo sola nulle part. Maman n'hésitez pas à appeler nous le numéro vous affiché là-bas écran. Si on peut en ça au bengi biso na 081 039 32 91 tu peux au bengi biso na 097 533 76 25. On a le numéro au beaucoup de biso, on a la clip, on a la cérémonie, on a drone P et accompagner service wana, c'est-à-dire bilili souci a bien na niveau du colo, puis maman a bien dit vous avez pas nzambe, en tout cas drone sur Phantom 4, hein? Et zawana ya sika mo kwake na puis ya bien toujours ya social oyo maman Katia Zali beaucoup c'est là. Alors ndene yango to système sur lelo, botika la malamu. Merci na bino nyonso bozaki ebele pona kolanda biso. Merci na réalisateur na biso, hein, oyo asala ki cameraman na biso sa repose mon na biso. Elvis Belepe. Merci pe na molimo Jazz, réalisateur na biso mokolo na ba image oyo soki bango te, maya boza biso ezate. Merci pe na papa na biso, papa Claude Massibou et merci à mon sommet, le grand sapeur de haut sommet, hein, le sommet Kapesa. Morote na Illinois. Yo, déjà. Merci pour le papa Jim, papa ya bane belé, hein, papa moi qui dit ben, hein, neska na le bibo maman papa système kaka, hein, ya neska maman connaissance des zongi, ya mon nejo ko komisangai. Nejo sili kaka te papa bima. Ah, pardon. Venez dans Rams Ligao. Merci vraiment de cœur na yo. Merci à maman Malito Melaki, maman Hélène Nitou. Merci vraiment, nous sommes de cœur na yo, maman Yaban et Belé. Maman Hélène Nitou. Hein? La service traitant la Providence. La Providence. 22 ans d'expérience. C'est pas moi. Moi, on a 22 ans à Koli, à Bali, à Boti. C'est que service traitant la Providence. Et c'est Kemba. Alors, au lingo, il y a nini kosolo la mobali olingo yeba ne ko bomsa libala olingo yeba nini ko encadrer libala na yo ebonga okanga bandoki te landa mama ya Eliane Nitou vraiment okoza mayele ya bwanya mayele ya batekola mayele ya ba mama oyo bavandisa ko nzambe bavandisa mayele bavandisa sagesse mama Eliane Nitou longonya na yo merci mama ya Florence Kayo ko neka na message ko loba merci pe na yo you lying. Hein? Petite sœur propre, vrai bébé moro pour la mère. On a la beauté en marche. Un mot témoin à papa Armando. Pour la direct à Suisse. Merci na yo et traitant Dilou. Merci pe na yo lisusu. Mingi festibi maya yape. Merci na yo. Na bino nyoso ba e bosito na rabiso. Quant à moi je vous retrouve na émission prochaine. Ciao petit camarade. Bye.